Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Chaque jour on dort, on s'y réveille avec un nouveau sujet. Lobby na ebisaki bino que Bellevue à lobby application ne wana sala on a idée à prouver des mères. Bino tambo kanisa que ya Hollanda sila ite ya Hollanda sila te. Ye target ne des mères. Depuis des mères à loba que ya zwa idée na pour na showbiz des mères eloko wana epa na e elekate. Il fallait qu'il a tout pris et donc eloko wana ebima bakala mingi te ba ojo abela wana ekobima nang elo na lingi te ebime pa nanga po ngala perdre de confiance te na bato bazo koyela nga mwa masolo mwa ba matière mwa boui mwa ba voice et tout so za moto bato ba opesa confiance faut regarder confiance wana mais ata na ye moko de mère na olinga vraiment des mères ye moko abimisa ba audio wana il faut abimisa wana eza vraiment obligatoire na minute parce que guerre eza déjà guerre eza déjà po bon na vidéo mon na tiebi na pembe na wana en passant showbiz eza disponible donc eza problème liboso na bino na bomo na naza lokola na deux vidéos vidéo liboso bomo na photo ya Bella na Sila na Vini na Vincent. Na kati ya video wana Vini aza ko expliquer lobby na Bella na Sila. Mutu aza na humanisme makasi eza Sila. A expliquer yango. Abi pourquoi aza na humanisme? Pour ceux qui neti Vincent komi ba film apesi ide na ye. Tout ceux qui bazo tia neti avant filmer banda. Batiaka idée un film écrit par ou idée de batie kombo ya moto akomi yango Vincent to qui que ce soit mais pas Bella ezala bongo te ata yo moto ye na idée ata yo moto komi film ata yo moto sali bo ekobima kaka Bellevue moto asali alors eloko wana ibande ko sale bien te po Bella alingi lokumu makasi yango lobi na émission na nga na saki lobi na lobela bino yango moni ke bana ebele ya Bellevue babimite po anini Bella kangi bango alingi lokumu nyonso ezonge pa na ye moko yenda salibo yenda kebo tango eko koma tour ya des mères ya idée na ye ya showbiz des mères ayibi de na ye asali mais des mères aza genre lokola ba Vini te des mères aza polele oza moyibi malgré donc kanda ya Bellevue eza que il fallait qu'il pas des mères abimise loko wana kizalaki idée na ye point de rencontre moko o ezokutanisa maloba ya Vini na maloba ya des mères eza na point ya que oza na baninga ozo utiliser ba cerveau na bango mais na miso ba toujours lingaka ezala kaka yo kaka différence eza que si la zana baninga soki eza yete mutazui ide wana atika na yete mutazui échanger si la kisila te ekitisi ki succès te la preuve est que batu bakoma ba film mais batu ba leader ezaka sila. Donc, quelque part, il y a le que au coco zana bat ozo utiliser ba cerveau na bango ozo laksa mokilipe que eza nazo travailler na batu nous sommes une équipe mais contradiction ezali pendant na kati ya famille libota eza que wami kumisa famille libota mais na famille wana batu musu ba se retrouvera te ka yoka muto se retrouvaka tandis que biso les Abakouk de SB, les Abakouk de Sila Bissalo, famille Sila Bissalo, tout le monde se retrouve. Na succès à Sila, tout le monde se retrouve. Tout le monde sauf personne. Quand je dis tout le monde, c'est tout le monde.
tolobela vini lelo. Tolobela vini lelo tolobela vini. Vini de Paul Ongwe Pabela, il s'est fait parler de lui. Baolobela ye, na ba live, na ba TikTok, on parle de Vini. À mon ani moi lumière moukier. Moi clair. Na moni mingi na les abakouk de SB. À mon ani mingi. À mon ani, il est heureux. Talaka na landi parti mo boy, na parti na lobby abi, na bela, na sila, mutoza collègue na e. Ezali Sila. Pourquoi? Parce que Yena Sila va travailler dans groupe Simba. Tandis que pendant qu'il y a travaillé dans groupe Simba na Sila, Bela za fruit ya via. Bon, batum sous bien sûr, baza comment na ba commentaire wana azala patron na yo. Ya linga za la patron ya baninga. Tandis que Sila lingi baninga baza ba collègue ne ba travailler ensemble. Talaka bana Sila. Bana Sila ba lo quoi ba camarade na e. Même si c'est une très bonne maman. C'est une maman qui aime bien rassembler les enfants, qui aime bien moni bana moni ezala encore jalousie. Les erreurs sont partout. Na banda kunyo so erreur ezalaka. Banda kunyo so erreur ezalaka. Bana baza ba erreur ezali. Mais c'est totalement ndenge si la vivre na bana na e, si la vivre na batu na e ba collègue na e. Ça donc ça faisait longtemps que donc basaki nyoso babimisa Sila mabe sila kabarate maboko makasi wana eboye. Mais depuis nzambe azo futa Sila aza restauré nzoka ezaki te ka kabakate te ezaki ndeke Sila n'aime pas la caméra, alingani caméra te, aosa malamu ebele malingi nde caméra te. Tu vois, de l'autre côté, il fait azo salama bébélé. Mais soit sali malama olingeza na caméra. Pour ma wana ebima na réseaux sociaux te. 2 vidéos à liboso na bino. De l'autre côté, vidéo moussous naza ko expliquer ango. Pour n'oti que la bino bolanda. Après na souka na zonga na renchérir. Vini aza zoba te. Vini zoba l'émission. C'est le résultat d'un cœur qui est heureux. Moni mutu soza na sengo na mutema na aoloba o iwuti na fin ya motema. Aosala semblant pas ni toza soza na sengo faut kendo témoigner. O laksa batu o nzamba saleli oza fier na o nzamba saleli yo. O linga mutu nyoso eba nzamba saleli ngozo témoigner partout zo panza sango. Vous voulez venir ça bon te poignet parce que c'est un cœur qui est heureux. De l'autre côté, naoti koloba to zaliawa demain kuto na tanga mbela demain soki ba voice eza bimisa no ba voice wana parce que yo bela ayiba ide na yo asalela yango showbuzz. Donc yo selon bango yo ndo za boza en droit de déclarer te. Mais quelque part na landi vini à lobby okoko ozaloza na ide na yo mais oza na makoki te. Mutu aza na makoki ape na mwa popularité sima ayibi yango asaleli yango ayebi que il y a une certaine catégorie de personnes oyo bako soutenir ide na ye. Les gens vont penser que ide wana eza na ye ya ye nzoka ide wana eza ya mutu mususu yango na monanga pasi moi pasi à des meilleures places wana eza ide nanga. Elle pouvait faire mais elle pouvait dire aussi au monde entier que c'était mon idée. Mais na bele lekate siko likambo ese leka muninga a déclaré pourquoi est-ce que yo zalaka ndenge wana ki ndeni okoyiba ide nango sala binokola yo muto sali. Donc a déclaré te que moyibi oyiba ki ide nanga. Comme si cela ne suffisait pas, mutu moko bo abimi alobi showbiz eza kuna. Kende ko sala showbiz. Yo moko sala na yo. Mais nani demeure
ayaki kobima aloba makambo kolia fufu aloba makambo ya kodefa mbongo tout ça là c'est parce que mutu moko déjà abimaki aye abimi na contexte makambo o demer alobaki pona bana bela demer alalaki te alamuki na butu donc na monde alewe koma mutu akoya na ye afingi alobi me yo soko yo ko répondre ye yo bimi mabe ya bimi mosantu demer alalaki te alamuki te ayembala moko afandi alobi nani alia fufu nani asala boye te yamsi mutu abandaki yango liboso ke demer alia fufu asala boye yango demer mpe ayaki mpe koloba mpe mpe bolia fufu bosala boye bokabelanga mbongo te me na bodefisanga nde eza fruit ya baclash me likambo nga kutu video naotela bino place vraiment intéressé nga makasi eza likambo nde ya showbiz wana en passant showbiz eza polele kende osala yango te on a tous besoin soki ide wana ebimaka te Bellevue alinga azwa courage wana te osala ba manifestation minene te po azwa soutien ya bato te. Elle a profité de l'idée d'une autre personne. Elle devait assumer qu'aza moyibi. Il fallait qu'elle assume qu'aza moyibi yeda motu. Ou soit à assumer que ide wana eza yanga te. Muninga aza na droit à réclamer. Il y a des personnes qui ont des idées et il y a des personnes qui ont des moyens. Yangwana tozala ki tozana projet na mozana makokite o tie projet na wana mutu azana makoki a soutenir yo ya bénéficier pour bénéficier. Mboko ela ba tuteke bino boyibi da muninga bosaleli yango alboba yangwana eza polele kende osala non esi silingala ti parce que tant ya sala ki yango liboso asala ki yango ezaki nanu na ba comédien na onteke yete mutu te idone uti pa mutu songolo. Il aurait fallu mais un sous à l'honorer peut-être na moi juste valeur nae. Mon kilo est vraiment ma baie. Alors non tu l'as bien les deux vidéos wana. Bon moi que les deux vidéos wana. Ils a quand même qu'on se rassemblé. Ils a qu'on se rassemblé na ça na on a ndenge na expliquer les bino. Oh wana mususu za na kaka exemple ya ndenge ba ba ke buzz showbiz za polele kendo sala yo. Oh ya vine za kanala aksabino humanisme ya sila. Koto muninga ibide ya mutu asaleli me bato komo ba yayo yango wana koto yo la awuti côté ya bela ayebi quand même ko ça la différence ya place nini ba traiter ke malamu na place nini ba traiter mabe so bolandi toutes les deux vidéos wana ta onozonga nga nazo yaka ko renchérir poto kabwana mabe ate umeli ndenge nini mutu moko alobelanga lobi to suite ebida ya kebela za mabe sko lingi nini te elingi bateke so to ebida ya kebela za mabe batu baloba lisusu te parce que Vini bokoye kopekisa Vini droit na ya osala be mission te c'est un artiste a osala ba constat na oke sika fingi te na oke sika lobi mabe te azoloba kaka oya sali constat et de l'autre côté pe mutu pa yoko bima abandi na ko condamner demer a condamner en passant showbiz eza kuna kende osala alors que bino mama bino ada moyibi ayiba idée déjà ya bato o eza confirmé na muninga o utaki kuna que ye alingaka ya ye donc ata muninga musa pesi idée yenda bima en tête nango par rapport à ça nde na rassembler les deux vidéos nde na otia bolanda après na ozonga nanga na renchérir ya suka poto kabona parce que le on zappé en mulaité bela changer ndimaka baninga et échanger le côté kolongole le côté soki ezalaki ke mutu ayembaka ye moko nani fali alobaki ni groupe d'accompagnement mais ntango akende obeta ndenge obeta Stade de France wana groupe d'accompagnement kasi abeta ye moko ti aza na besoin drummer ana besoin guitariste ana besoin bato wana nyonso po sa bato wana aozala na groupe ne d'accompagnement ndenge abeta te. On a besoin de gens quand on est chef ou leader il faut quoi accepter talent ya mutu nyonso kozala te ke ngande na bimisaka nyonso bino nde bolandaka so bimisaka nyonso bimisa pe batala nyonso tozolobela yango po eza mabe parce que sila pa aza wana pourquoi balobela yango sila te pourquoi balobela yango lelo mpo na nga kutu na koyoloba ke Bellevue na Ursule Pechanga baza ndenge moko sauf que Ursule Pechanga aza nde hypocrite Bellevue aza hypocrite différence yango wana mais baza la même personne na ba casquette différente
Ba même personne, ça ba casquette ne kabol ba. Ba ça même personne, ba casquette ka kabol ba. Na rozonga pe alikamba Ursule wana pona tolobela ngumwa muke. Na wa parti vidona pe nazana wana otiango. Bolanda na ba oyo après nozonga to renchérir muke après aller to kaboy na biso. Bolanda. Au fait, famille Libota, vidéo est pour une ex-communicatrice, il y a Madame Belinda Counts. De mère. Est-ce que en 2026, vraiment, moutako lobela batu pour na foufou? Batu ni yo lobela pour na foufou, eza ba collègue na yo ya kala, o boko me lo kwa famille, o yo bozaki sou na ba restriction te, ki oko banga empoisonnement ou quoi que ce soit parce que boko me vraiment famille. Confiance ezalaki donc oyo olia epa moninga pa ya lie pa mususu nde yo olobela fufu. Ah non mais franchement marambo nde esungi bato ebele bayeba exactement qui toi tu étais. Tu dis quoi que Bellevue ayebi montant bando futa na ndako te, mais c'est normal yo na Bellevue boyi ba camarade ta ozaki mwana musala ya Bellevue. En attendant, tu payes quoi, tu vis où, na bidonville, na todi, où, ça la regardait pas. Mais, elle s'assurait que yo, chaque fin de mois, aux bon un salaire. C'est que tu faisais de ton argent là, yo kana monté manondo yebi. Voilà. Donc, ce qui est arrivé là, ok, bon, on a un salaire au foot et la hondaku, c'est logique. Mais musala oyo zo nzela Bellevue ne sungi yo ofutanda kuto lesa mwana yo na mbongo salaire wana Bellevue asala elo te faka sa elo neti nini so y Bellevue kabela yo pour kabela c'est logique, c'est normal, mais tu évalues oyo sala Bellevue à combien? Bellevue pesco na ngambune a évaluer oyo ya sala yo. Tu penses que bolamu na o de mère eleke belé na vie à Bellevue, tu es sûr? Boye brani bo bimsala mnorona bino parce que Ozalapé appelé peut-être à travailler avec une autre personne, les gens seront méfiants de toi parce que oza mutu mabe yo roki ko ya ko sa batu nyonso tout ke yonde mutu malamu na makambo nyonso eleki même bana mibali wana tellement que beaucoup ne veulent même pas parler bangonde ba mabe yo za wa malamu. Non, moi je sais que dans chaque problème, dans chaque discussion où il y a kabisika bat bazar, mutu na mtaka na part na ya responsabilité. Maintenant la question que moi je me pose, de mère, na makambu nyonso tout oyo komi, toi ta part de responsabilité c'est quoi? Tu te reconnais dans quoi? Nini ya mabe oyo sali, nini ya malamu oyo sali. Olo banata dit que asaila elo côté, mais tu reconnais encore que adefisa ombongo yaya. Au moins, ils ont souffrance dans Kinshasa, aux un problème mobile urgent. Moutabimi si $100 naï, 200 à payer pour ça la problème wana asungi yo. Au moins, temps yo aux ambongo wana oyo zongisa et aux ana même valeur te na tangu oyo zaki nango besoin pour au sale les locaux au saila wana. Donc tadi na vie na yo a saila loko. Oui, pour épée ça mais la moutounios tout est un problème bas défi c'est quelque chose et pas moutounet singa na chance mouta défi sangate. Na bampia kana ba bisengo na nga na ebi onkanga moko na defa mutu te pour ba def ça nga pété, mais yo zo qui quand même chance que opposer problème et pas t'a dit à comprendre non pas déficition bon. Et puis c'est toi aujourd'hui qui te pointe pour dire que asa ela olo te ba garçon un peu asa ela olo ta ata un franc na bango yo liate, mais bo lia na ba fufu de la même manière yo zo gangue la fufu o yo lié sa bango o lia pe ba fufu na mandaku na bango ozara pe tombe sous un problème ba conseillère ayopé. Pour nani ni Congolais abebanaka na mutu na kimia te. Donc, bobebani parce que vous êtes pas mis d'accord sur un truc, un sujet, on se retirer peu calmement. Et ça pas si bon na bino point. Ma chérie, bimi sa belle vie na ma discussion na bino. Bimi sa kumbo na ye. Elle ne te calcule pas. Tu vas très loin jusqu'à dire que Bellevue a tenu à propos mon déplacé envers yo. Alors que, en vrai, c'est toi qu'on a traité d'impoli au vu de ce qui sortait de ta bouche. You ba bengo impoli pour un parce que tu disais de bonnes choses sur Bellevue. Évitez ça. Yo olinga romi ça le quoi yonde reine oza katsa bana mibali mais non tu veux t'imposer obi ma quoi chef na bango. So ba banda ko tika yo zo les défenses parce que ba bana mibali. Ceux qui ozala qui na groupe ya ba communicateur ya Bellevue
oyo baza basi olingo umela te bolingo bobebana. Moi je me rends compte que bana mibali wana ba melele onde ba soyi ebele bando obeto kara na mambo ebele. Tu voulais prendre les devants ba tikio bango ba oyo se plaindre et pas na yo sur un truc yo obimi si mututi aujourd'hui les devants na oke lobe la belle vue. Ok non lobe la belle vue mi kate na yo camarade na yo master na yo busaka na bobeta nzango et puis on lobe na ton nini ya ko beta vérité ya jour oyo ke neki soit disant que o so na dada na yo oyo bisa dada nini po dada bengo impoli ba benga o impoli po na nini et puis légèreté oyo lobeli bana mibali nyonso to wana obangi ata mulai na bango te obangi o respecter basi na bango te. Est-ce que oyebi moi ça t'a dit ndo mona ke bongo o mona ni moindre chose elle ne mérite pas qu'on respecte son mari. Tu es impoli ma belle fille a raison bengo impoli tu es impoli so yo le ozo lenga po batangi ko mobutu soit disant que o mata miniature o lengi po na respect ya mobali na yo. Et bon, mobile ya batu oh yo gangeli na téléphone le roi mwana na yo t'as dit à mobile na o amuninga na o mais tu t'es pas réservé pour le banaï na kimi alors que que t'as dit à peine moi si ya malonga que so botelemi bo l'équipe na loroté mundi ba ana moi si peut-être à parent yams à parent yams est venu te répondre pourquoi pour yo au salaire locaux au rabaissé ni bali à théâtre. Alors il y a lobby oh mais comment on rabaisser mi bal à théâtre alors que ngana eto yebana dans la circonstance XY et le choqué moi alors que toi tu es la première personne à choquer les autres. On a longwa na vanda ki mais yo vanda ki mete po au chrétien belle vie tant au mona ici la sali émission mo bobi ke muninga yo na lobby l'autre là boina bo banda au chrétien belle vue zala na ba épaule ya ko assumer ba propos na yo tika ko wanga na ka c'est pas intéressant. Oye na mamwa michou ozo chrétien bana ya famille di bota qui est baninga yebani bango baza ba hypocrite basala ba vie ya boyeboy opona lo bana bango sikozo ka soni po o assumer ngo et puis tu viens que on ngana lo ba ebongo te non ma chère yo za demain en yangi so yo chrétien mutu il faut ndima obi que oui na lo ba na x point tu n'arrives pas à faire ça pourquoi au moins que osa vérité même par ta manière de parler on sent que ça ne va pas ma chère. Ba mundir ba batadi ba nani tout ça là ba bimi lo ba tu mabeyo mtu malamu bisigro okende équipe oyo ozo esika améliore-toi sinon t'es mon qu'il est comprendre exactement qui toi tu es. OK allez bye. Mams azana comportement wana motema wana ya ko respecter et puis ko reconnaître. OK moto na ba valeur na ye c'est pas tout le monde azanango c'est-à-dire aux aura surpris sur le moni que idée na yo histoire na yo yo moko komi moni ba tio comme mususu aux aura surpris c'est pourquoi je dis nous sommes la dit surpris première fois pourquoi pas des infos réclamer bon en fait réclamer la place au comment en fait moi déjà dans ma tête je ne suis pas un monsieur problématique là c'est moi quand je dis je ne suis pas un monsieur problématique je peux voir quelque chose. Je dis par rapport à la chose, je reste tranquille, j'observe. Je prends vraiment le temps d'observer avant de prendre une décision. J'observe. Et quand j'observe, je donne des conseils, je parle. Mais je reste tranquille, j'observe. OK? Je peux donner un exemple. Hein? Ça arrive aussi. Quand vous faites la chose, vous tournez la pièce est l'équipe à la télévision et tout. Ah, mon professeur de l'INA me disait, garde ta tête. C'est une place où tu vas reconnaître les valeurs d'Angoti. Ne cherche pas ce qui va exploiter Moutunayo. Garde ta tête pour toi. Et quand j'ai vu que cette histoire continuait, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis retiré totalement de l'écriture. Je ne voulais plus écrire dans tel ou tel espace. Je me retiré totalement. J'ai fermé, je croise mes bras, j'observe. Jouer, je joue, je me limite là. C'est pourquoi ceux qui sont fans nanga bazala rapide, batalaka, va remarquer que dans toutes les activités des artistes, ils ont très na arte. Vini azala arte. Vini azala arte. Manifestation moi a fait et ça les maboy. Oh, c'est difficile au monde à venir.
Nami Bimisa Penda totalement. Nami Bimisi. Et Nami Bimisi, je croise mes bras, j'observe et puis la phrase de mon professeur me revenait en tête. Garde ta tête, tu vas l'exploiter pour toi. Vinash alinga aluka aloko monté. Mais il y a des personnes qui aiment la gloire. Il y a des personnes qui aiment la gloire. J'écris une histoire. Tu prends, tu diffuses, tu écris ton nom. Ce qui est sûr que dans ma tête là est silité. Mais Vini, ceux qui ont commis histoire, aussi ici, tant ba commis, mutu a commis en gros. Ceux que vaninier et que au lobby au lobby première fois, au moins de se répéter deuxième, troisième fois, au lobby sauté, quelque part, on risque de te traiter de l'hypocrite. C'est-à-dire que aux hommes, ça te dérange, mais tu n'arrives pas à parler. On va traiter de l'hypocrite. Bon, c'est que tel autre Sotozagina vini pendant que moi je faisais ça, Fini ne parlait pas, alors que ça lui dérangeait. C'est que il était avec moi, à Adolphe Fredin, pourquoi? Parce que il continuait à écrire, on continuait à être j'ai dit un truc au début. Tu m'as dit que tu voyais le président Elombe, Nanga. Ces comportements, je l'ai copié chez le président Elombe. Le président Elombe, Moko Azaki Soka diriger le groupe Simba. On dirait Aza Yuma. On dirait Aza Yuma. Peut-être que moi, la fille, moi, ça la bêtise, moi, la carte, le président Elombe avant dit, mais pourquoi le président ne réagit pas? Pourquoi le président Elombe le croiseau le battait? Il était là calme. Or, avant qu'il a calme, il observait, il faisait des calculs, il faisait des analyses. Donc, tant agir, et si maman, donc il y a souté recours et quota. Et si président le Bazaki Bongo. Parce que Ezaki Hermoko, on a fin de l'année, dans sa liste, il y a des membres, membres effectifs, des membres marocains. Bino Tibo, ça va, telle actrice, à Sali Boye, à Lobi Boye, à Fingaki un tel, à Bundisi un tel, mais le président, je le battais pour Anini. Le président, une fois le président reste calme, à observer. Et moi, dans le la biso, piège. Yo beti ni solo un tel ba soani ba discuter abengi yo na bureau asoli na yo à part abengi musu na bureau asoli na à part ko benga ba camarade na dino ayoki version ya oyo ayoki version après asali ana et aussi ça peut ça analyse na avant di calme on dira que l'autre dira ebine l'autre era ya ozo décision pour essayer azu décision à Kati c'est fini oya lisu sur groupe T Libella. Et puis, sur le groupe de Libella, tu pars. Et si, à ton bondeli, c'est fini. Il a tellement eu le temps d'observer, et il a eu le temps de faire ses analyses, ses calculs, après, il a décision. Et ce comportement-là, je l'ai copié chez l'homme, de ce côté-là. Les AR, moi, je peux diriger un groupe, au moins, on a des bêtises, indiscipline, on va y aller au calme. Président Lobate, président ça les côté on dit à Lobate ça a azo ko analyser ba feignon son dégézolika azo analyser et quand il va prendre la décision c'est une décision oyo azu après un long moment de réflexion et de calcul. Ce n'est pas une décision azu à la hâte, non, une décision oyo azu après un long moment de réflexion, parce que ce n'est pas seulement en parlant que tu peux résoudre certains problèmes. Parce que ce mutu na ye ezayake a mesana déjà na koloba ya batu. A mesana déjà na ko finga ya batu. Ata boye ko finga eloko mo ya munene et sale le côté et le bela le côté. Et ce genre de personnes au kenenaï na malobebelete, au kenenaï na ba discours milaïté. Tant il y a silence, observation, calcul et puis pour tu prends une décision. C'est une décision bien calculée. Et on dira que décision nous a bien calculée parce que j'ai eu à suivre une émission ça là qui décision nous a eu caractère pour les critiques mais a après va retomber à Makamusu c'est bien ça qui peut-être que on s'est retiré dans la maison de production Mususu. Bon en fait dans la maison de production ça qui va Makamunyo so et bazo reconnaître les critiques peut-être bazo permettre Makamusu comme l'anga peut-être va protéger là c'est ça dit c'est en raison Makamwana Nyonso. Déjà je dois déjà essayer un peu de recadrer cette histoire. Ça doit permettre un gars de battre, même si on a eu comme ça peut battre, on a eu blesser battre.
Aujourd'hui, il n'y a aucune émission. Quand je dis aucune émission où Vini Aleki Asali a réclamé droit à écriture moko. Il n'y en a pas. Il n'y a aucune émission où Vini Asali a dénigré responsable de la chaîne Morobo. Il n'y en a pas. Malgré les insultes sur la personne de Vini, il n'y a aucune émission. Vini a réagi, Vini a répondu. Il n'y en a pas. Les gens disent des choses, mais quand vous allez leur demander, donnez-nous des preuves par rapport à ce que vous dites, il n'y en a pas. Les gens disent des choses par rapport à la spéculation, les ont dit, oh, il y a ça, mais il n'y a aucune émission où Vini l'a dit comme ça à la télé, il n'y en a pas. Vini n'a jamais réclamé droit d'auteur moko ya film moko. Vini n'a jamais réclamé paiement à salaire moko. Vini n'a jamais réclamé quoi que ce soit. Mais tu verras, il y a des émissions, il y a des lives, il y a des qui parlent sur des choses où Vini a tiré là au Lobaté. Et là, vous êtes en train de travailler comme collaborateur, comme employé, ou bien vous êtes juste un artiste qu'on faisait appel pour remplir certains services. On m'appelait pour remplir ma tâche. On t'appelle, tu viens, tu tournes, tu finis de tourner, tu pars. Et après, il y a eu un moment où on a qui plus dans l'écriture du côté, il y a la deuxième chaîne. On a qui plus dans l'écriture du côté là, c'était moi et le président Adaï Lunga. Okay? Je n'ai pas qui plus qu'au travailler à côté à plateforme. Et après, bon, en fait, dans le bagaya, des choses dire comme ça à la télévision, ce n'est pas vraiment important. Ouais. Voilà. Pas vraiment, en tout cas, il faut découvrir Vini, qui est Vini, artiste, et puis à comment film, peut-être dans la chaîne YouTube, des belés, on ne sait pas où, pour ça, Vini a Komelanga. Et Vini a ça conflictuel, na milé, parce que tout à l'heure, on l'a dit, au lingara makamba, tu viens, tu tournes, tu pars. On a aux conflictuels, ou bien, non, déjà, ceux qui m'ont à l'objet qui a problème na Vini. Dans le monde d'acteur, nion c'est à théâtre. Moutou ceux qui a l'objet qui a problème na Vini parce que Vini a provoqué qui est Azati. D'Acosta. Bon, en fait. Ezali kambo demeure à sepele nangote. Oh, dès nini de nanga, il s'est retrouvé awa, bouti angope boué, bouti ngate. Nous sommes demeure akokaki na ye eloko wana te. Mais Vini akokaki na ye yango na ndenge nini azwaki ba disposition na ye a se retirer na une écriture, a se retirer na ba activité ou eza ba activité ya nini te afandi aza ko observer. Batu baolobaki po nini Vini asali chaîne te ko sala chaîne ko tia film, ça demande beaucoup de moyens. Ça demande beaucoup de moyens. Bel aza na possibilité wana po azaki na mbongo asombi ba matériel nyonso ba biloko nyonso eza suffisamment valable pour na filmer ba film ko sa ba film qualité aza nango et puis aza na bandako o kako kenda sengi ba pesi pe bandako ana salle ba film pour na ko rassembler ba biloko nyonso eza facile te. Mais yango tende eza que muninga komi idée na ye opesa ye chance wana te. Parce que yo place oza wana eza mayele na yo me batu pe bafungwela ki maboko ba pesa pe chance wana. Tu l'as appris de quelque part. Oui, le problème c'est que bakuta na sila za grand esprit. Na komi kutu na pont ya koloba ke sila yebaki na ye makamba ba film wana. Ayebaki ne parce que tout autour ya sila azana batu bazaki na ba chaîne. Aisha kokwazaki na chaîne. Omoni iloko mobo na oloba papa bisa za koloba ngo mingi. Papa za koloba soko yebi mingi. Soko komi pa ya batu mususu pe ba yebi lokola yo. Yo fanda kimia sala sembla lokolo yebi te.
mpo na nini? Mpo oyiba oyo bango baza nango oyo oza nango te. Mais le fait ya kofanda kimia elingi oloba te koyebi te, elingi oloba kaka oza nde na stratégie. Yango bomonaka Mams akomantaka na ye na eloko te ke o marraine wana mpo peut-être esila andima na ye kaka. Andima na ye kaka. Azalaki na bakapasite na ye nyonso mpo osila mpe Nzambe apambola ye. Nzambe apamboli mpe kaka asila na chaîne YouTube te. Nzambe apambolaki na bamoye mpe mosusu na chaîne ka te. Na chaîne ka te. Ayebaki na ye. Mais ayibi nde ndambu ya yo. Yo siko kanzi lokola silence ya moto eza faiblesse. Silence eza faiblesse te. Silence eza faiblesse te. Silence eza que elle voulait comprendre le système. Elle voulait apprendre oh yaza nango te. C'est tout. La preuve en est que et c'est le mapampa ekei. Eke. Soki azaki moindre, azaki loko te. Pourquoi toi tu vas la combattre? Bozomona? Pourquoi tu vas la combattre? Donc elle combat toutes ces personnes-là, tous ceux-là, au baza susceptible, ya koluka koleka ye. Te o eza musique te. O eza théâtre. Tout le monde on ba Nigeria. Ba Nigeria ba évoluer makasi. Bango bazana ba chaîne nazo kama kutu film obo mikolo na Hollanda. Uche nani? Montana. Voilà, Uche Montana. Artiste nigérien wana. Ana chaîne na ye. Ba film nesa etalaka ba 8 millions, ba 9 millions n'espace ba 9 jours, 10 jours. Mais a jouera pas ya Uche Nambonabo. A jouera pas ya collègue be mususu. Mais pas ne pas otale mamakasi. Mais n'empêche que a que nous je peux pas motos Uche Nambonabo. Ba chaîne ba on a bien ponga atala. Na vza emo na fa nzambe. Yoro ba comédien na biso. Ba ko komati na niveau haute. Yé pa na chaîne na ye, ma joue à côté mususu. A joue à côté mususu. A joue à côté mususu. Bazo se partager quoi. Bazo se porter force. Parce que objectif est ça kozwa l'art. Kozwa mbongo. Mais système a na habité sur na Congo. Et comme na anini. Heureusement, toi na sila na biso. Maman Boboto, maman cœur ouvert. Maman grande ouverte. Maman motema boboto. Maman o salisi film na poto film loba meli bat pafanda na poto ba okamwa caché ya ndenge wana no bazwa ngo na poto te me bazala na poto na mambo ya théâtre. Ba okamwa pona sila zali nzembo wana penza nzembo wana ya penda nzembo mobo sila bisalo azali nakobange eloko te mamse yeye mama dans ce monde là que ti muta koma na niveau wana ya osala nzembo wana c'est que quelque part azwaki pe bolam moko de la part ya Mams azwaki yango azwaki bolam wana na part ya Mams ndali asali nzembo wana donc voilà tokoma na niveau ya opesi baninga opportunité bamonani mabe ata eboma lelo lobi te bopesa nga raison tozali awa mutu mususu akobima aoloba penda nafandaki ka po na boye akoloba alobi te pona afinga toi chola alobi ka po sala moi différence alobi parce que justice il faut ezala alobi parce que vérité babombaki yango mingi alobi parce que mutu moko azalaki traité de méchante pendant plusieurs temps motema malamu mais en réalité Isa qui motema malamu Isa que elle veut être au-dessus des autres
Elle ne laissait la passe. Mais comme le temps est le maître, na monatan, nde ba révéla ba tout vérité. Yango yoti. Après quelques temps, na mutu penda oyo, o penza za ki proche na ye. Abima lo ba ke yaza mo yiba ide nanga na kanda wana longwe nanu. Et puis moi ke mutu alongwe na haine. Et comme ça on pouvait ndenge de mère za comme ça Bella. Je ne pouvais pas croire que Bella zana ba mabe ya ndengwana. À un moment donné ba meka ko sala semblant alongwe ta meka ko mnokwa da zaide a blessé. A préféra tika na e bongo po aboyi na ye. Aboyi na ye se retrouver sous mon la que mon mutu mo boy apazala ka bien atili poison deni non il est blessé. Tala Vini 5 ans fanda ka bongo. Bon Vini peut-être zana na monam. Il se prenait au local ça la mabete. Peut-être chercher des solutions et qu'on s'en sortir nango. Le pas s'en sortir nango. Il sait voir combien il était torturé moralement. Et bambela wana sala neza pas la sabela bela changer maman. Changer. Il faut oser obliger au travail na battre ça ba concession. Bilo musu to tchara na se te po biso to zeng makas te to tchara na se po il faut qu'on la bien à batunio sur vie, on ne sait jamais. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love. Et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, c'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo au maximum. Il faut battre comme à niveau, ya oyeba, qu'est-ce qui se passe? Peut-être ça n'a pas qu'à changer. On tire tous des idées quelque part. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Et ça, il y a sikezate. Lelo tol bake fali kutu. Banzembo abeta rythme madilu oui, rythme ya nani ya OK Jazz oui parce qu'il y a sikeza nangote. Ezate penza. Ils ont un rythme pour créer les loteries. Rythme va créer déjà kala nde bayaka nango. Batu nyonso ba osaka copier-coller. Ya sikeza te ma chérie. Bisous, que Dieu vous bénisse. Nous sommes disponibles pour la promotion publicité. Na zongeli kaka pour la monétisation. Donc, on a chaîne, nous avons un problème à monétisation. Tout problème quelconque na ko fixé en haut. Au contacter nga, to kotala na mesure nini o to koki ko sunga yo. Bisous, que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Likamba Irsil Tozoya Nangope Kalate. Bye. Nela NG officiel. Nela NG. Écoute, like et abonne-toi à Nela NG officiel sur YouTube. Nela NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nela NG te dit toutes les vérités.